Kinshasa na yebi yango nyonso. Ah, uvai na komini nini? Ngai na botami na komini na Fox. Na Fox ya? Ok. Kinshasa ngweza na komene komini pea. Puso yoka ango veka. Kinshasa? Kinshasa zana 7 komini. Mbote ya? Mbote papa. Santé normale. Santé ekemi. Ah, tout le monde aura tout se paye la présence non fa. Ou tu as pas moi bona ba baro ebele bo. Na wita kana mbanda manteke. Mbanda manteke. Mbanda manteke ngeza na Congo Central la. Na Congo Central. Soko uzi kimhese. Ale uzoke na mndela matado kwa mina kisonga mndela wana yango abia kambanda manteke. Ubota mimi na mboka wana. Tena bota mimi kuna tengana sana ngakino. Ngakino? Na zakino. Ah bon, c'est boyebi pena kini bien. Kinshasa na yebi yango nyonso. Ah, uvai na komini nini? Ngai na botami na komini na Fox. Na Fox ya? Ok. Kinshasa ngweza na komene komini pea. Puso yoka ango veka. Kinshasa? Kinshasa zana 7 komini. 7 komini ya? Ah, tokotanga ta moko ta 5. Na yebi nyonso 7 na yebi yango. Ya liboso zani pea. Komini na Fox. Ya mibale. Komini na Liberté. Komini na Changu. Komini na 24. Komini na Grand Hotel. Komini na Prison Makala. Na komini na Picnic. Komini na Picnic yango ya Batambo. Na kutumi ni odiambili mukamio. Ili nata kunyombo beni. Tatu, tout tableau il faut tourner. Ah, est-ce que vous pouvez conjuguer les verbes quelconques? Les verbes quelconques au temps présent. Verbe quelconque. Au temps présent. Au temps présent. Il quelconque. Il quelconque. Il quelconque. Elle quelconque. Nous quelqu'un con. Vous quelqu'un qui. Il concon. Elle qu'il con. Can you quit? Can you quit alcohol? Quit alcohol to save your relationship. Can you quit alcohol to save your relationship? The answer is no. In capital letters, no. No. In capital letters, no. Why? Because this question alone requires 3 years to answer. Épingle-moi. Mon mère, il est parti à le village, il est là dans les mobile, il me suit. Vrai mobile, il faut des attaquants. Et puis moi aussi, il n'y a pas qu'on fortifie mobile. Basi alelo langage mabe. Soko ozana mbongo soko sako yambolo ko chebi na match. Soko za pia ko simbeka na loboko. Atikanga. Mwana bozo tambola moko liboso moko na sima kolo balbanza soko to ko simbongo. Moi si mobimba soko za piaka. Omunga kaba ndenga zo lekana banzungu mais contentement banzungu ko kweya. Obike mibali mso ko bela attention. Mama, boko kota na mitema mibali ndenge nini? Na ki impolitesse aboy. Mobala zo tuno lika munase o zo tombola mongongo po ba voisin ba ka ke tala mutamaka ka mibali ye yeyo.
nga mpe banda na kola na linga te bamonela nga saka na mobali mekosaka na libala te okotula na sa maseki combien de basi kitoko baza na balabala bazwi mibali lokola yo tala koza mobali akotisa na motema epesami n'importe qui te mama keba le mariage est assis sur deux éléments. Le premier élément sur lequel le mariage est assis, c'est la confiance. Le premier élément, c'est la confiance. Entre les mariés, il doit régner la confiance dès le premier jour. Comment vient la confiance? La confiance vient par la vérité. Je reprends. La confiance, c'est le premier élément qui fait asseoir. Je suis le premier et non le dernier. Je suis en haut et non en bas. Je suis fort et non faible, riche et non pauvre. Je suis béni et non maudit. Je suis guéri et non malade. Je suis plus que vainqueur. Je suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je suis destiné à régner et à dominer. Je suis le temple du Dieu vivant. Dieu le Père demeure en moi. Jésus-Christ demeure en moi. Le Saint-Esprit demeure en moi. Le diable a peur de moi, les sorciers ont peur de moi, les démons tremblent et prennent la fuite devant moi au nom de Jésus. Père, je me tiens sur ta parole et je confesse que je suis ton enfant. J'ai la puissance de créer et d'appeler les choses à l'existence. J'appelle maintenant à l'existence tout ce qui manque dans ma vie et j'ordonne de devenir maintenant. Je confesse que toutes mes journées sur terre sont créées par le Seigneur et je me réjouis en elles. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie.